Bonjour à tous les abonnés de Karine Yamado TV et pourquoi pas à vous les amoureux de Karine et Loubou, votre émission que vous aimez autant, une émission qui parle de la cuisine. C'est ainsi que vous découvrez beaucoup de choses et l'émission est présentée par votre chroniqueur Karis Sidi Sounal Waka. Toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV, tel corps tel kaka nengen zoto nizala comme nene bo sepela kana ngo nenge pe mutima nizala comme nene mama oyo ayebi kofanda na bana et c'est pour ici Karis Sidi Sounal émission lelo Karine et Loubou ya koyambela bino une star. Waouh, ça c'est moi yamune donc bina étoile mukete étoile bina étoile géante. Et donc en Afrique on parle des artistes comédiens. On a beaucoup de biso babimsara bango ba défendre ka drapeau ya République démocratique du Congo. Lelo tokozana na face mususu na makambo tali cuisine kombo na ye président Modero. Bonjour. Ouais, bonjour. Bon déjeuner. Vraiment merci. Merci. C'est pas ici Karis Sidi Sou to zo petan ya ko sa no ba gag mais lelo na ya mbio na émission ya Karine et Loubou. Nongo tel la émission ya Karine et Loubou et lo nini oyo ya oriko bakisa moi conseil par rapport à l'émission on a. Bon, par la grâce de Dieu, na Boui na mon émission na ye na Karine. D'ailleurs Boui dans un fanatique na ye. Dans un fanatique à Boui. Sauf que émission malgré kimi yango na moi ko sala ngo ndenge batu nyonso basala yango te na ko senga na ye abakisa so mayele na émission oyo abakisa mayele po onye to sala ngo biso nyonso ndenge moko apenda ko bakisa mayele za émission oyo sa ka chaîne oyo donc d'ailleurs nga so na monique Karine Yamado ayambi mutu na chaîne na ya kolamba so na zana ba shiga nanga na tarakaye. Merci. Président Modero, devant moi, je suis avec une tête bien faite. Aux amuto comme ba film talebeli. Aux amuto oyoyo, mutu vraiment réfléchissera kitoko. Nebi que ton so la bien. Bon, tout coup tu es vraiment malade, santé est dérangée, tu es toujours bien ni tu as qui souki aux mais la ici. Ouais. Tension na sucre me dérangé là. OK. Ouais. Qui ça va tension, qui ça sucre na cholestérol hein. Ça m'a foutu na mutema. Ya mo me dérangé là. Aux repos, aux tourner tes micro. Non, na zo tourner, so na tourner na musala oyo. Lelo merci na maman Denise à reconnaître biso vraiment. Na carte santé à Pessibiso. Na musala oyo soki mamori et vraiment. Tout ça délaissé. On a espace à tournage. Donc au Bela, il faut tourner quand on pose le meilleur banabalia. Mais président, qu'est-ce qui fait que vous allez délaisser? Pour vous fêter mois passé, c'était le 28, vous fêtez qui est journée internationale, il y a théâtre. Alors, où allons notre cinéma? Cinéma n'a pas abaissement. Pourquoi? Parce que vous êtes là, pionnier, tête bien faite, malgré tout ça, les autres qui ont un abaissement. Pour l'année. Surtout Internet, oui. Baninga pe Internet, mais quand même, ça a moko ya classe. Toujours ça, casting na sentiment. Tout à l'heure, film, il y a Mindela, novelas, basi magique, tout est binani. Mais au moins, il y a fanatique, il y a chaîne. Net chaîne ya Karine Yamado, au moins, il y a fanatique, tu en as besoin d'Ingandi, tu en as besoin d'Ingandi. Oh, film Yamado, oh, il a tourné, et c'est un Kingandi wanate. Et c'est un Kingandi, moko boy, pour y aller, tu rendre bien. Na ba fanatique, na biso toujours pour ma musala oyo. Bana ina. Non, non, ça va. Pour en réalité, ça dépend. Bisous doit battre cher. Oh. Mais oui, on a dit que bisous doit tourner au théâtre. Il y a un groupe, groupe salon. Sans test. Jamais. Ok, on a pas l'accès au théâtre. Alors, il y a un petit théâtre. On a un théâtre. On a un na ina.
bamasumu eza première promotion ya ina bakutaki ina bayosa test baelombe basolange mindondo basala bateste lelo koma mutu yaka na kolakisa mutu nini. Il faut batteler dans la moussala makasi. Il faut ministère de la culture reconnaître biso to zaba utile to zaba inutilité. Il faut batteler za la bano se prétendre que za la président ba groupe baya ko ye ko la théâtre. Pour le but ça la bloc bien. Pas tout na biso ba indice cinématographie. Nous on a ba site ba tournage té. Maintenant on a bino moko ko ba site bino moko. Lekilanga so bache $1 million pour tout ça film, c'est-à-dire nga modéro na ko zata $20 000. Na kata $1 million so ba bate ka CD moko $1 avec plus de 80 millions d'habitants. La formule nyo surtout ba linga ta bate ka flash, ta bate ka nito ba perdre té. Mais comment groupe bimi belé association bimi belé. Mais il y a une association, il y a un TPC, il y a une association majeure sur le Koloba. Alors, par rapport à la réunion, est-ce que vous faites aussi partie de l'association? Il y a un TPC. Naza au cadre de un TPC, Naza directeur financier. Signature Yambo avec Bimeza Ngana Masumo. Tant beaucoup de réunion na bino. Pour na bo kata na ba arrêter hémorragie o ba groupe comme o la de la petit groupe éventé, la de la groupe éventé. Bon ça structure mo bo été avant qu'une personne a comme présente à ça la groupe face à la na ba critères. Ça c'est ba critères na bo tsango que face à la bo face. Papa attends tout tiango. Par exemple bazan de kwa Karine Yamado. Yamado bo Alex na site na pour na bino. Attends tout tiango siko. So yo kasi bato ekosala makato za na makasi okanga bango te. Ba fanatique batika ki fanatique. Ba fanatique batala musala nde bato basa musala film za kitoko ba lukate mchena biso ki ngandi. So bolula mobali moko kuna bakomo senga ye. So bolula mwasi moko kuna bakomo senga ye. Bobo za ke mise en scène sala makabongo te. Na ba fanatique ba bomba musala oyo. Président, parlons d'abord des scripts et le scénariste. Bokomi ebele. Et ça rara so yebino koma film. La différence c'est entre un script et un scénariste. Et début non côté un script dans un scénariste. Excuse? Ils ont pris. Moussala scripteur des animes. Pendant la répétition, les idées nouveaux, il y a Zoko Mango. On mettait en scène à Pesagité, on a créé Notango. Moussala scripteur. Pendant les tournages, il s'était metteur en scène. Pour nous relaxer, makam oyo anotaki, mon makam nanotaki wana yango ne metteur en scène abaniko ko exercer en sur scène. Scénariste ça muto azo comme filmer. Il peut pas être metteur en scène aussi. OK. Dans la vie qui tombe baleki na ba fongola ba groupe ba ça fiston ba finga ba Charlie no ngi vide loin. Ana benga na la komela ba filmer. Ba chinga mo ko la mesa ya okoma. Ngam na koma Kofi Central. OK. Pour ba ibitala nanga. D'ailleurs, à tout sangani, tout sangana, on a pris l'ombe. Surtout que place moko boye senga ke bon. Il faut un scénario pour na makamba sida o. Ba on se tourner vers nous avons un scénariste. Na na brevet et pas ya muta comment tatouer mama uta okufa vina nga benedo. Ba l'ombe brevet ya scénario. Na metteur en scène. Na tia l'ombe na scène, na tia benga lufar na scène. Nacha exobe na scène, nacha saïsa na scène, nacha mbale somo na scène, et puis son nacha bango na scène, bah ça convaincu. Na ba nomination izalaka, mais Là, je dis un grand merci à Michel Lenfou, le grand saoudien partenaire officiel Yakari Sidissou. Merci, les grands saoudiens, merci.
président c'est aya ya pour nini zonzi na wa de yaki et a nominé ki batu malgré na habité na cérémonie na mon côté hein na la occupé na la occupé na yoka kiango il est kaki bien on félicite ici là je félicite Pierrot ici là c'est une grande actrice il y a Sambaté bon et les gars qui n'engagent les gars qui wana donc n'engagent salama qui wana nga mona kiango bien aux idéologie il y a mutu à saliamo président to côté un peu dans la vie privée mais to côté peut-être ma casté mais to le nom qui président il est dit aux arana moto makasi mutu tout ya wana mutu na poser question te mutu banga opposer quelque question na te pona nini moto on zara yo moko na nzoto to sana numéro buta quand on dit bana ya lemba directement tout le monde a saigné modéro pe combo wana musala qui makasi tellement de travail qui est fort par contre dit matin mutu est-ce que mutu mokili mutu akoza na travail il y a une semaine passée na tourner par les kinanga d'Acosta et singa bivier nengana lala na yo nata soko lota ka théâtre est-ce qu'on respire à théâtre mon eloko yo comprendre au connaître au yebi pour comprendre ngo au sala ngona facilité bato ko tiango la cascade et pesa melina nyo tikanga na kota lem soupe pesa melanga oyebisi ndeko na bino moko boyo saka théâtre ndeko na bino saka te ah yo bogar boyo yaka na théâtre ko bapetwa na mikili ba olenga bino bato so babandi théâtre na nzonzi et puis c'est goût à ça la théâtre à ça les mouvement mais à Zuni à ça la notion ni bato moment ko team de théâtre mutazo quand ça question na lo ba français na théâtre ndé na jouer bien team de théâtre ah team de théâtre or théâtre bato pas team de ngoté je plusieurs définitions à théâtre au modéro à créer et na défendre ngona o manina moi je dis que le théâtre c'est l'homme parce que bango mona mikanda la ba comique est vrai le théâtre existe parce que l'homme existe. Si l'homme n'existait pas, le théâtre aussi. Le théâtre a 5 sens comme l'homme. Oui, toucher, odorat, goût. Voilà aussi les 5 sens des théâtres. Alors, on dira que le théâtre, c'est l'art de l'esprit. Parce que nous jouons à l'intérieur de nous. Tout ça, autre incarnation. C'est-à-dire, ngana longwe na koti personnage qu'on a joué katinanga mais na tikeleka misu zolo munoko nzoto nanga mais nga penda en soi na longwe autour baka incarnation des rôles est-ce que ba doit bien pour incarnation wana c'est mieux son tu en so comme so magicien d'art tu wana mtu comme singa magicien d'art ko yeba nanga o ngana be misi ba nebele ba Batista ba bazabe belé ba janone ba dudu soupu ba kesho ba tuke donc et na boya kotanga ba tumususu te ko sala mabe ba bimi ebele et surtout ni ba ba biso ki tipo l'exception de la nzambe OK oh ya solo le seigneur ni un tournage ayibisa biso ke to sokola mai na mai moko songolo toto mi la bière moko pesa biso makazi. Or, on a observé que chaque dernier vendredi à moi, il faut tout cela qu'à veiller des prières. Oh, tout autre, ça, la sorte de sanguine, c'est un zambete et simbate. Oh, Seigneur, je parle avec Seigneur Modéo. Il me demande Makambo. Ouais. Il y a Modé, mais il y a Lemba, il y a Modé, il y a Lemba. Oui, parce que. Il y a Lemba, il y a Modé. Parce que Modéo est fort. Lembeza na Belombe. Lembeza na Bodo. Tu t'es un grand maître en Novembre dans Lemba. Ils ont bénité. C'est comme Modéo est fort. Mon quoi possible. Modérosa fort. Modérosa fort. Merci, là c'était juste les à côté. Ton côté ce qu'on a. Naïbisa leki na mayonnaise, naïbisa bi mayonnaise théâtre zanga. Oh. Comme mikolo yo to leka vanda naïbisa bi ah ya mode théâtre za yo.
Théâtre et ça. Ngande théâtre. Président l'a dit, Sobé, femme et homme. Je vous salue là où vous êtes. Ngande théâtre. Comédie, vous savez, théâtre. Qu'est-ce que ça y est? Ngande théâtre. Merci, Président. Maintenant, tout le la cuisine. Président Modiro, tant que moi, on va la lamba, ça, on est. Bah, vrai cuisinier à monde des abana mibalit. Ok. Et ça, là, on est l'hôtel. Qui est dans un grand restaurant, on peut aller dans un lamba. Bah, vrai cuisinier dans le monde. D'ailleurs, Batambongo, bah, cuisinier dans le monde des abana mibalit. Parce que tant on joue beaucoup plus que Makambo Lia. Beaucoup plus Makambo Lia. Tant que Makambo Lia est Simba. Tant que Makambo Lia, je dois jouer camarade à vie de loin. Je dois jouer moi à vie de loin. Je dois jouer papa na Kalunga. Je dois jouer moi na. Je dois jouer papa na Lombe, papa na Zikora, papa na Top, papa na Nilo, papa na Devos, sans maquillage. Papa na Caleb. Donc, autant ce qu'on lit, on est Simba. Nanda kubatuni maloba ya modi nanda kubana ase bana pe ba so apeta rolia penal ye mo papa lia kana no mingi ngaso kate nga fufa munene bo chelinga na sani na olia te ona Mamelali ba ina na déjeuner avant to kota na makusa na babenga na repas nalingaka ba preuve tangible. Ok. Pour ce que je déteste c'est le kuta et na babenga nga zoba mama elali nalinga ko katela nga ba fufu ndenge nini o katela kanga yo kali ya mikie bambula mikie nalinga keza minene ya mikie makasi merci kende na non merci maman pour anini non tu tenge loka nini boy no molo musomo mena faut quand la ba fufu mike so banambi coup na ko kama na 4 boules. OK. Mais à des fois la l'air à 2 3. Bon ça la vidéo mon boy na président Ali Mampouya, je vous salue là où vous êtes. Na major, là major je crois, les amis du théâtre. Il y a Foufou Pekaka, ok, major Bissadi Dibambo, tu as Bissiko Sali, le patron. Les amis pour na foula Ali, les amis pour parce que Ali Abima. Comme Batbaïba qui est modéré Ali à Foufou, so ba moni mutu moko gagné et ça peut que ba chemi suna mutu wango. Ok. Ah. Ça y est, on yoka na bino scénario mise en scène. Ça y est, yoka na ki voilà. On a foula Ali. Monte le lotangi comme Ali. Ce qui tableau en a été. Président, l'autre là, je pense Dongo. Quoi, on a tournage. Dongo. Ici, Yokauka. Bon, tout est dans Wenzi. Tout le monde est Wenzi. Merci Toko na Wenzi. Toko na toujours to lobby boyoki vrai face ya président Modero o azali azalaka papa na kata ndako pour gérer vraiment une grande maison au yé aza papa. Donc tant azaka na teva azaka ndenge mususu tant pas azaka na ndako azaka ndenge mususu. Blongo ba moto fa 3 bima biso na Wenzi tokozonga après Wenzi. Merci.
Ozala nini ote? Ah, ni misaka dongo dongo ni. Ni carbona. Ni carbona. On va tambola na ba petit. C'est téléphone na ba chasser. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Je fais participer à la succès de Bango. Donc, merci. Quel merci. Olivier, merci. Alors, le Bango est là. Alors, merci.
Chasser bouquet. Tuza na pilipili kasi. Tuza na pilipili. Pia na pilipili na mungwa. Pia na pilipili ya 300 mungwa sana. Bon. Ah, vous avez 1000 francs. Et Pélicé Limaka là. Oh. Ngai na mutu abandu 100%. Donc ça la fierté à bandu. Ami yena mumbala. Ami yena mumbala. Mumbala yena mundedi. Ambala yena ndedi. Amona yokana na. Ah. Amona yokana. Mais kolobane ka ndedi. Et ça me difficile. Merci vraiment na ba oh nous tout soit temps ya kolanda papa modéro na cuisine babi modéro na cuisine ma bezali presse tout le monde idéal les décors est planté ici donc présenter le loro na nakati
matungulu na ngai, poivron na ngai, tomate na ngai, céleri na ngai, pilipili na ngai, feuille na ngai, eza wana ai muscade pe yango wana oyo na kotuta mpona tokisela yango mipanzi na ngai na minute oyo deja mai ya moto eza na moto ezotoka mpona sokola mipanzi. Ntango na kosokola mipanzi na tuti ai na ngai na muscade mpona tokisela yango mipanzi. Ok. Ebi eseke bakusa oyo ezali siko oyebi nga nalingaka mamba olia eloko nalingaka mamba olia seke naosala effort nalambaka bien epuis nalingaka goût goût le bleu ezala kitoko oui ti na ntongo oyaki omoninga nazomela bakisi secret tellement nalingaka goût donc so nakoti mpenza na alimentation il faut nasomba eloko moko ya goût donc naoyoka mpenza goût yango secret yanga okolamba les huiles. Les jouets, c'est-à-dire olamba te mais ojouer donc kimodero non olamba te mais ojouer mais naotaka oyebiso tout à l'heure awa incarnation yaka pendant que naza na scène oui évidemment naza na scène t'inquiète ya boulot na ngai et donc question mo boyeli ngana mutu utentende wenze qu'est-ce que vous faites pour gérer bien votre succès donc succès eza na stabilité moko boye emata su te ekita su te tika lia na bar moko ya makasi banda na DVD tilo na YouTube. Papa, travail bien fait. Travail où ils ont bien fait et si la raté. Et si la ndenge yango mteza bien fait. Tout ce qui est bien fait, c'est Jésus-Christ. OK. Donc en dehors il y a Jésus comme tout ça manoté au mona kaka ke aussi la no lobby. Donc bato nyonso oyo bakendaka mama moko asukola ngai oyokete oyokete vous avez dans net quand on parle de modéro ya kala na lelo ezaka modéro ngai sauf que na jouer na améliorer kango donc oui yana bato ebele soki atali ngai nde na joie bagag sans jouer singa na pièce na je singa kaka un escroc mais yana bato bala nanga na bimisa bato kwa ba kesho bato ko la ba chuke bato kwa ba duche kapanga ours blanc soki alinga changa na rôle a pesanga costume bato kwa ba alpha bokole mon ami bato ba hebinga très bien bato ko la ba major bisadidi so alinga changa na rôle bon ako jouer singa escroc ma la tsanga costume pour bango nde banya ba yebi penza ke surtout les producteurs on a qui est modéro c'est un démon et ça on est les loso qui offendent otala la donna na Cardozo et ça on est n'a participé à succès na bango n'a participé à succès na bango je suis fier parce que souci na biso za la kaka batu ba bima mais ba ko c'est la biso makambo to kangela batu nzela donc jamais na sala moté c'est baba soleil bien monsieur sola bien non o sola bien te problème na biso ezali ke soko yebi faut batindi ko posa nini okende mais c'est ça mon gérard bon bien ninga mo débat ninga baebi que je suis seigneur modéro seigneur du théâtre baebi ni c'est moi on a seigneur non on a seigneur modéro donc le mon bébé baebi que je suis seigneur modéro théâtre c'est modéro voilà. Merci, revenons à nos moutons donc papa ba vie na nga ba benga nga seigneur batito bambata sala ba vie masumu ba elombe bango ba benga nga seigneur ils sont fiers de moi nga na pesa répétition pe son âme mindondo elombe masumu ba koti na répétition ba ekota na répétition ngai na pesa répétition masumu abi non ozo musanga na classe et bato na misa tso bakena na répétition na bino kozo ko vanda wo bunga on a tout beau président on laito micro cravate na yo en attendant mai nanga etoka na lingi na tuta na tokisela ngo
Il faut quantité de surtout ma maman. Vite. Naïsa ko ba vrai cuisinier ils abana mibal. Biso ba papa. Ah merci. Excuse pardon. Ah. Ya. Ma collègue comme bizarre. Ya bangé. Nana biso lokola tulingani yoka maloba elo azalaki kopesa ngai kena chaki sambo aya na bavakanse abenga ngai fiancé nazeli ye na baboti mpo bayeba ye nazwi mobali oyo akobala ngai oyo akosalela ngai avenir oyo tokobota na ye bana. Il y a une question de Posaka. Je vais répondre sur la souka. Besoin d'idée là. Question autre Posaka. Vous avez tellement déjà. Bon commenter les gars vous salaka. Dans la cuisine, dans la chambre, dans le bureau. Quand je pars du bureau, tu as un moussala, tu as maman, tu as papa. Et là on est pour déjà cannibale. C'est une autre question. Ok. Je vais répondre sur la souka. On va répondre dans les commentaires. Dans la chambre. Dans le bureau, dans la cuisine, ni les gars, dans le Et ça question moko forte mais nzamba kosunga ngai akopesa ngai sagesse ya Salomon nayeba ko répondre yo po nasalisa pe erreur na bato bazotala ngai te. OK. Oyebi pourquoi balobaka biso toza ba éducateur de masse? En réalité, tout ça bangoté. Tout ça bactéries à cinéma. Oui, oui, ça a un commandant éduqué à Maslani. Jackie Changa éduqué à Maslani. Ah, à dépendre la cause de juste. Il y a Bobo qui va tout à Superman en matière éduquée à Maslani. Il est Bobo défendre un héros. Il va se faire un héros pour défendre l'univers. Bah, défendre l'univers. Pour ça qu'il éduqué Bisoto et pour défendre la planète, tout ça te défendre. Bon, on a un film tout à l'heure, espace, on a un espace. Is or. Is or, c'est bon, voilà. La planète, c'est le Max, Jupiter. Bablo mo oui, tu évites. Tout ça là, illusion. Illusion, en fait, ouais, c'est ça, l'illusion. Parce que tous les cas, on a télévision. Télévision, on a Moutounier sur ce talent. Tout la facilité à communication. Et vrai bit na biso et ça la communication. Nous sommes là seulement pour communiquer. Imbécile. Mon amour a gagné. Dans le but tout fini nyama. Mon amour ça nini. Yango moni bat bakonda na kalingala nanga. Bat bakonda ko lingala nanga. Or, n'enga na laksa mukilika ke lingala na biso eza pauvre. Basi Baké, c'est une question. Basi Baké. Allô, Basi Baké, c'est une question. Mais, ah voilà. Non, attends, il y a comprenant ma benga l'habité. Ba détenu wana Basi Baké. Landa o ngana oloba kokanisa oyo zo kanisa te. C'est un défaut. C'est question. Ceux qui beaucoup si ban, ceux qui beaucoup si ban. Beaucoup si ban. Non, c'est faux. Bako si banani. Le quoi, bako si banani. Bako, ah, mon cher, bako si banani. Ah, bako si bako sa te. Tata. Oh, elingala. Elingala mais sonorisation. Bon, je suis de coordination des autres. Mais et où d'awapi pour la nini. Mais wana. Eza lingala papa. Lingala bino za pauvre. Et lingala. Natama ina masutoki. Il faut toka penda makasi. Il faut toka makasi. Ba technique ya dumundi ba ngote osola. Ba bloko ezaka ba bloko ba frigo surtout ngai ça penda déconseiller ko liango. Na fu bina na liaka bio pona umela na mokili.
soki te babiloko na bamafuta na motema yango nazolela bavie na ngai okasi yondo bavie na ngai mpena mando feli bavie na ngai vie bobokole vie boko rassemble te borassemble mpena bavie oyo bagai bosantu bavie wana borassemble bamasa na ngai babafwa bapasi mopete banyob tete bavie na ngai yebo bavie izebola bobili te la picho na $1 $1 euro kutu €1 avimba nango kuna soka peni na oyo nasalaka balexi madwale vraiment bawili mbengi modero pera bachangeak ngabe bakele ngabe donc nana monde na mikili baalpha bokole bagigi bokole mokose privé baime putu ngambe arme automatique bakisile musese baove ngwanza non nga nayebisi yo do na mikili naza na bato badidi pandantila bajoska mondele bachando epatro Antoine Chando ko lelila baya mapala oyo kala lelo mutu soko azolobaloba babenge mapala ve nanga chobo ya mapala ba Martin Kama ba Evie Janvier Kama ba Claude Moussaï ba Gladys Moussaï ba Disi Mongombe petit nanga Disi Mongombe na mikili ko ba Nene Mandaka ba président Janvier Pila ba Guidil Pila nga za na bato na mikili ti na bina na bato na tuna tanga famille na nga ba shiki pe totokani ba Kitoski Nzanza donc toute génération commerçante ba Walijo ba jipe ba kula de chez méchant nga mawa na miyokela ka mawa po vraiment donc nazanga muto yokela nga mawa naza na bato bena na mikili bena na biso bena bato ko badadaka tembo moto asa fierté ya quartier moto asa fierté ya famille tochei maboko ata babodi ya baenero eyaka te modero pera ya maître Gunther na Londres vraiment j'ai des bateaux donc Vanessa Mesa modero pera famille Matens Natasha Matens baya Bienvenue Matens baya Guy Matens wana famille na nga nyonso na tona famille na yo wana famille na nga ti wana famille na ngai modero plera baige yo nga bazifio tunani ngai nasala nini mpona koma mopaya na motema na yo yebisanga yebaka bolingo emataka nzete poni lelo bongoli motema randa César ce qui est à César Zouzou vienanga beaucoup na comment notre père filme notre père est Alpha Bokole et pas Vieux Bokole non tout na vie pourquoi il m'a notre père alobi nanga ba Kofi Olomide ba Janana ba Redi Amisi banani c'est moi oui histoire ça zango te biso ba petite homo na neni ba to azotanga pembeni na e ba Kester c'est moi alobi nzembo boko nzete et botie pa ba voisin metape nango ekoti shenga apesanga ba réponse moko wana na ki sagesse na bosani pozaki mwa kala siko to telemi po to kende na moni vie na palais à vie to bi masko na porte via le bina robima na camion na kawa rouge pour na camoufler to bi masiko na palais à vie via zolia arche ngate mobutu na ba noir
na ye natala soki epandi na nga elembi. Pesiango sous 5 minutes. Dero le roi de 5 minutes. Nayeli susu. Nayeli susu. Naye ko vérifier. Cette fois-ci namoni ebeli bang bang. Monta kolia ko sepelare. Oyelita bambanga libanga na zokara. Bongo sima ye a sepela. Pour aller ute bam bam. Oyo pe aller. Amona na moto aller te yuma na ye. Na musu moto aller oyo te. Yé allez shawarma. Mais attention. Oh, le shawarma est cocanité zota. Ah, est-ce qu'on a zo? Cha. Matungulu na ngai. Che matungulu na ngai. Na che poivron. Keep magique na ngai. Keep magique na ngai. Keep magique. Babloko ba keep magique. Ah, nzambe. Yo comme to battre la carte. Donc chango bere te pour fuma ça c'est maladie. Ache tomate na ngai. Susu ngalingaka décor l'autre kufila kana damas za décor on a décor ah ukobo manga pamba on a décor ok quoi na che dongo Zocha sikoyo elembiselo dongo bicarbonate na ngai yeyo ina bengsake elembise bicarbo kuchai pe nyonso te chai la maere alembisa dongo alembisa dongo Ola boyoka ja sentiment modero pour l'exaka. Ola boyoka sentiment modero solier. Just comme mamai. Mamai. Filikango ti natango na koyoka nzunga ebimio non ça lutte contre Karine Amado pour na bimo si wana lambaka
Attends, nga zona biso ke mutala ma donc ndima ponga ne molei. Aïe, bon, le monde a fou na marché. Ah, ils a pas de possible. Bon, on a fou na marché. Yeme kutu. Hein? Bon, on fou na marché. Yeme kutu. Yeme égale foufou. Aïe, il fallait la foufou. Bon, le monde a yoka papa et comme moi pour le monde la fou na marché. Pratiquement impossible. Les gens vont mourir. Non, non, pas moi seulement. Foufou. Pasa ya kangobi palete. Tabambelite o. Bena maboko. Bang bang. Foufou. Pona kabile ya kuliate. Monoko ezo pesa. Okoki kolia foufou na likasui. Ogoki kolia fufu na mondongo pourquoi pas? Ogoki kolia fufu na Oli bisanga na mutu. Mazongeli biloko na ngapo natala soki mafuta ya mipanzi ebimi. Mais namoni ke mafuta mipanzi ebimi. Mais nachoka kaka muke po mipanzi déjà abimisi mafuta na ye. Zongi na kembo bukumona ngai po na lumbuni tabia na ngai po na komina phase penza ya suka bolimbisi muke na lingaka fufu mingi mena leyebi ko na mafufu te Dabi ke kotungisa ma mingi penza na ba oya ngai mais bon comprendre Dabi na mafute mama elali abolamela na kitisi na chama ya fufu na koti na douche na sokola etango na kobimba na cheli bino bilei na table to le longo na bino bino bomela soyi ngana olia Yekeyo ikezele sika oyi kuvanda bona tia biloma ya fufu yango yo maina nezalaki deja chupu skoto mona na tablet nakeyo Merci pour la patience. Nous sommes surtout aux alliés de la télévision. Bon appétit. Eh, bah, on déjà. Bon appétit. Bon, tu lis à ton soul, là, surtout aussi ici. Ouais, parce que je vais le barater.
vraiment je m'en dis goût ma casse. Tout ma casse tout fort. Bah me soir quand on début les babara ya m'en mais ya m'en parle té so bo reza goût. Ça va m'en parle dans kitoko. Ya kitoko. Vous avez un petit kitoko. C'était mal mamé. Contrôle mais c'est finalement à bout le coup 4 misabi. Il y a 5 On a mot de même. Batusi bosi la muna babu so muna ga amuna senior ninga dama ba mas minya wale mo senior ali normal wanza la kasen est-ce que moi cosa o réexpliquer na bato ba kuti vidéo non la mi bilo tout ma résultat ba maman ba yebi ba ngout ba kenaka wende chaque jour peut-être ba papa ba oza na moi ignorance muke rien de spécial tomate mbuma ail céleri muscade ndembi non ndembi te nde na sokoli mipanzi na ngai na ya moto na toki sango na muscade na ai tango e toki na che dongo tomate céleri matungulu lisusu bona toki sango pe na mo matungulu voilà OK na to sur résultat dongo papa ndenge osali boyi dongo na mipanzi lo o innover na kati za sika ndenge olambeleli yango batu bazwa leçon par rapport na yo ilo basika en tout cas on a baki na ibandeli rien de spécial lokola rien de spécial azali ilo basika moya zala ezati bon papa oli na petit ndi bilo elambeleli résultat na ndi ya muda bi rien de spécial na okama au niveau fufuna bo réseau quand ya sans cal et à goût fort la béton place là bas et biso africain quoi OK ba musulman habita aboué ba Nigeria ba Camerounais biso donc toi ba africain on te tout là beaucoup donc chef c'est marrant oh on est Le bon, c'était Maïtara dans monter ménage. Viens Mando Peli, viens Yokasi Yondo. Ya Bobo. Oh mona ya nani ya Igola petit sera la ndinga ya anyo tete nata yewana. Mona Igola yewana. Nata universitaire yewana. Oh Nata. Nene mandaka moni Nata ndenga koli. Oza neve ya Seigneur. Oui. OK. Moi, on a grande sœur, petite sœur. Non, voilà, bien, tu as l'air de monter ménage. C'est ça qu'on est ici, on est en classe ici, on doit être celui sur le nom de Bino. C'est fort, on a peur de tout le monde. C'est que pour les Foufoumi, c'est bon, on les a nous il y a un peu formé. Mais il y a une différence entre papa, Modero, Naya Modé. Différence venez c'est attends ça nanda pour ninga ça na scène papa on a eu moi na différence venez c'est différence est ça papa est vraiment responsable oui, il est vraiment père de famille. OK oui. Tout ça moi conseil mon plus ça conseil Zakaka c'est conseil Camille c'est Camille OK mais quand on a ya na moni ya yoku to sikata so temporiser tempo. Merci. Parlons de la vie professionnelle. Il y a le béni beaucoup plus la vie restreinte, la vie privée et le Canada Tsanako. La vie professionnelle, so bazana eloko moko yebisa président Modero, oko yebisa nini comme conseil. Comme conseil na ko yebisa président nga.
azaka makasi na ba film ba mususu ba komela bango o akomaka omona joueur pe makasi mais oyemo a opesa biso to salame omona ndiye azo dirigeant bien te atie mutu musa diriger et ça là moi ngali ngara sui yemo akomaki yemo a diriger et ça là biso pe courage voilà tant to tourna biso mo et alors tourner père azate ezara moi bien mingi akope solo mo boy obetia mo bende so azaite mutu ayebi so bonga te mais soki azaki so te boy te sala boy omona maman chebi pe quoi. Merci vraiment. Au moins on a lobby répondre on a nous et puis il y a ce et ben gars le babongo. Oh paye lobby. Ça va bataki manga nango. OK. Bon. Bonne continuité. Hein. Merci. Président, tu as une souka émission avant ma banga répondre à la question qui posée, bah ni ba répondre dans les commentaires, ba yokape réponse na yo sur aux animes. Dans chambre na cuisine. Ah, na chambre na cuisine. Ah. Na chambre na cuisine nini et na bureau, nini oyo e garaba libala. Moi je pense que bureau. OK. Sans l'argent. Ouais, bon, ça sage. Ouais. Moi, je pense que bureau. Moi, na bateau et le but confie l'omidé. Mais le qu'il a à moi 4 000 €, à bateau ça la commerce, sur le ligne tout ça bien qu'à moi, je pense que bureau. Ouais, tu comme dans souka et ben il casse na yo et puis des alors pas déjà dans la banako lamba na lobaki la tangaki bango nyoso pa mina ngai. Donc, na la problème là ba côté. Il y a une dernière phrase pour l'émission à l'île bien qu'ils a soukaté. Non, félicitations. Félicitations. Kendeli Bosso. Ça va recherche. Talaba Kubalu Koko Sampo. Talaba Mami il est là. Bon Kendeli Bosso. Merci président. OK, merci président na honneur au PC Karine Yamado TV au répondre à l'invitation à Bisso. On a vraiment merci pour la tête ya boyé ils ont rare peu passer pour afin de la plateau à disposer tanaye parce que monsieur Loubo Zara le tournage à film mais aura sous 5 heures du temps 3 heures de temps plus mais malgré maladie andimi ko permettre Bisso to enregistrer na émission pour na Bignon Pene Bouligne la raye, il y a vraiment à respecter aussi public qui naïe. Émission Oyo Botala, on va partager, on va aimer, et ça vraiment émission Oyo, toujours c'est la blonde, ça là, on est beau soit différence, on est beau soit qualité. Ce que mon émission c'est plus ce qui bino, tu peux ça merci encore le support à PC Bisso Pema. Et à Karine Yamado pour à cette prochaine à Karine Yamado TV à gloire ngoma motofa 3 pour Zaki derrière la caméra à Rosana montage puis à Zaki la réalisation et puis na Karine Sidissou j'étais là pour présenter cette belle émission Liban eza nani Graciani Kilande c'est Graciani Kilanda c'est international champion des champions Graciani Kilanda c'est un gros bisou nao depuis Mikili à Poto et puis sans oublier à Michel Hélène pour les grands saoudiens et Maman Néné l'info, la saoudienne. Libanga Soukeza Nani Gisèle Brakinoise, la femme de K. La femme de K, moi, je suis Kitoko. Lèvres locaux, la bombo. Moi, c'est mon balia, tu as Gisèle la Brakinoise. Et puis, il y a ceux qui ici, n'a souhaité joyeux anniversaire à toi, mon petit frère Miché. Motamela, Mna Otokutani, Nabino, Namikolo et Goya. Bye.